Yo, nakubanda kupesi tika. Ti, boy kumishage. Et si zinoko, ils allaient accident ya tavar. Et talinga ite? Ti, et nande minute. Ti? Manuko nanga, azaka enseignant na collège. Asala sida. Afuta makana sensa. Sensa? Surtout pas. On oublie sensa. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa. Monsieur, mais yo na ebisa ki pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risque. Oh, allez, bon matin tout. Papa Lini sama yene vous conseillé na yako de bon matin. Yo vous lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public ya l'État où vous allez assujetti na sensa dingue vous en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque? Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo. Ba komi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous mutama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à couper sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ce qui ont la mission de service topé mutation. Ce qui les kama et quoi liokuna. Eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, pas qu'on fout aïe. Ayuna, nga mukongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa dede na korezi ya l'État. Ngakutu. Na kolobate. Chef. Pourquoi vous foutez kaka ta sikoyo? Mais il y a le bâtiment qui n'a les vies. Oh. Donc na SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote na bino balandi nyonso ya Bosolo Télévision, Bosolo la politique comme programme, Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Tomonani na bino te mikolo ebele, pas ezaki na motema, oyebi que se séparer même pour une semaine ou un petit moment, il sera toujours très très difficile. On est habitué à remonter chaque matin sur terrain, na cadre Bosolo Télévision, Bosolo la politique, mais ça fera pratiquement
2 semaines ou 3 semaines depuis la dernière fois na leki na télévision awa pona bosolo na bino na cadre ya bosolo na politique comme programme et bosolo télévision etikala ki permanente. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la soutien, merci pour la message na bino nazangi na lokoso ya komona na bino sango akenda wapi sango tata sango sango na biso beta maboko na ndako loba sango azongi numéro ya téléphone ezawa na lingi na mona na ba message avana kota na kati ya masolo avana zwa mwa onction bopesanga onction na makambo yo boyebisanga sango na biso bon retour. Comment on a Facebook sango na biso bon retour. Comment on a WhatsApp sango na biso bon retour. Papa yenza le sili bolo bango pesanga makasi na zwa mwa onction moi luyalu ekotela ngai po biloko ebima po mbodi ebetama po rapport esala va bien lobelanga sango na biso bon retour sango na biso. Nabike boza ebele bozola na biso na muchacha boza na musuka ntenda bozola na biso boza na mbandaka na bikoro bozola na nga na bunya boza na Beni na Uvira na Butembo bozola na biso pe na Luanda na Angola mbote na bino bandeko baza na Mulhouse na pesi bino mbote boza na Mulhouse boza na Lucerne bozola na biso boza na Zurich na pesi bino mbote bandeko ba CPTV moko batebele na Kasai na biso na Moneditu bozola na biso na Lemba Salongwa boza na Matete bozola na biso na Kikwiti boza na Bandunduville na pesi bino mbote na Zolikete boza malamu sango na bino azongi na zongi lisu lelo sango azongi bamona sango kala sango la biso. Alors je vous avais déjà promis que je vais faire le rapport tant on a rozonga rapport et kozala sango lo bago osala rapport oui mais c'est ce que j'avais dit que je vais faire le rapport effectivement je dois faire le rapport. Ça là, rapport, il y a un voyage. On a sali 3 voyages. Il faut ça là, rapport, il y a différents voyages on a sali. J'ai été dans le Maïndombe, j'ai été dans le Lualaba, j'ai été à Paris, en Suisse, à Zurich, dans Zakipe, dans Lucerne. Ah, il faut le quand même moi mouké. Il faut le moi mouké dans ça le rapport. Vous savez, nous sommes déjà habitués. Hein? Il y a comme on a tant on a zalité, nazali na obligation, on a devoir. Il y a quoi sabino sika na kei ceux qui pèsent mon bembo moko privé faut bozala ceux qui pèsent ali mon bembo ya mosala vous devez être informés. Il y a des milliers de Congolais baza kolanda biso tous les jours bao ba mona biso kaka la télévision mais ils ont de la joie ils sont contents ceux qui ba moni biso en face to solo la to yo kaposa na bango ba bisa biso ba problème ezo tungisa bango biso pe to bisa bango ndenge tozo mona makambo à la limite koyoka yango pour pouvoir montrer ça à la télé. Mongongo na bango yokana po sango nde azana mongongo ya makasi soki na lobi mongongo ekoyokana pas de panique ce matin panique ezalate luka likayabo apembe bido ama ivana na yokimia panique ezalite makambo zoloba na loba wana na koloba ngote makambo po zokanisa te yango nde na koloba donc vanda kimia vanda penza kimia pas de panique bato ba enregistrer ka bocha déjà ba enregistrer bo banda ko enregistrer bato bazala la justice ba o ba komaka ba avocat yo za avocat yo ne mtu bayebisa ko sala plainte luka papier au sala plainte comment déjà kombo ya sango comment déjà ngwana siko na se luka kaka objet tant on a koloba objet ko bimao comme ça ok de roti à plainte place yo lingi ok na se sakte plainte no faut que na justice na se sakte so ok na se sak to ko bongisaka la miable mais so ok na justice kuna nde to ko yoka na moi solo ndam donc place aux ali bongisa déjà big sala moi plainte. Pour solliciter ces yeux dans d'autres qui ne vous font d'accord. Je vais prendre d'abord les informations du jour. Il n'y a pas d'invité. Nazalinga moko na plateau. Il n'y a pas d'invité. Je suis en train de faire les rapports de voyage. Je suis seul au plateau. Je fais le rapport de tous nos voyages qu'on a eu à effectuer depuis la date du 27 au Tokitaki, Kinshasa capitale pour Maïndombe. Mais je vous donne quand même les informations du jour. TVza Radio T. Na moni ke bolinginga mingi po bozolandela détail na ya ilamba ya mutu bolinginga mingi sango ake na feti ya bato feti ya muninga na ye feti ya ndeko na ye sei royal abali mwasi na ye sango ake mais bilamba ya sango esali polémique nzoke zaka bilamba normal ndeko moko ya bisinga lobi sango bon na koloba makambo ngo na koloba tango na koloba makambo Marcelo na koloba mwa eloko tango na koloba makambo ya Kindomba na koloba pe mwa eloko. Na koloba mo elo. Koloba. Est-ce que kola ta chere ezali sumu eza mabe na koloba mo ndam.
nakoloba makambo Marcelo alobaki c'est que moi je pense nakoloba pe makambo yo Kindomba alobaki c'est que moi je pense nakoloba tango su makambo ba big boy o na yoka ke salaki polémique ngala zalaki te c'est que moi je pense nakoloba pe makambo carnage po biloko ebele le kinga la zalaki te carnage ya Goma c'est que moi je pense par rapport à ça. Je vais d'abord prendre les informations du jour. Carnage à Goma, le gouvernement prend en charge l'inhumation des 57 corps de victimes. Processus électoral. La CENI annonce des cadres de concertation avec des parties prenantes, notamment sur les dispositifs électroniques des votes, autrefois appelés machines à voter, dès ce 20 septembre. Le procès de l'opposant Salomon Idi Kalonda a été renvoyé au 25 septembre prochain. En attendant, il reste en prison. Le tas de siège, le général Peter Sirimwani, nommé gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Un communiqué de Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi participe aux côtés de ses pairs de pays membres des Nations Unies à la 78e session de l'Assemblée générale de cette organisation. Son discours attendu demain mercredi 19 septembre. Une forte délégation, il y a Congolais Bazakuna, même Christian Bossembe, président SSAC P. Azali, journaliste P. Andenge Nandenge Bakei, mais Sango Nazongi Nazana Kinshasa. Nous avons pas mal de déplacements à l'intérieur du pays. Nazongaki, mais je me suis encore déplacé. Je m'étais déplacé na yeko zonga lisusu. Mais ko bouger zamo mingi, vous devez comprendre ça. On se prépare pour la campagne. Besoin zali et belé demande des amakasi. Nous ne pouvons pas seulement rester à Kinshasa. Donc je serai plus à l'intérieur du pays avant la campagne. Batuba omonanga mingi na intérieur ya mboka. Bo supporter yango bongo ne maintenez pas rigueur. Mamelo est là. Mamelo va faire un grand travail d'ailleurs en absence ya so ya sango. Mamelo a sali musala moko munene o nanu bomonite musala munene. Est-ce que vous sepeli na Mamelo te bo ibsanga ibo pesanga rapport. Bo sepeli na Mamelo te Maman Nadine Mayombe. Est-ce que vous sepeli na Mamelo te? Mamelo a fait un grand travail et je suis fier de Mamelo. Je suis fier de Mamelo. Nazoka lendo nazana Mamelo ata nazate Mamelo azo sala musala. On va Kinshasa, la lettre de Godem pour y demander à Ngobila de révoquer certains ministres est une faute administrative. Ituri, une triple attaque des ADF fait une dizaine de morts à Walese Vonkutu. Kwango, 15 militaires FARDC tués par des miliciens à Mobondo. Avant-dernière information à Djougou, les déplacés demandent de regagner leur village avant le retrait de la MONUSCO. Alors pour terminer, Mongala, un deuil provincial de 3 jours décrété en mémoire des 17 victimes d'un éboulement des terres. Alors, na rozala moulaïte, mais na roloba l'essentiel, ya makambo nazanango, et ça par rapport à voyage. Tolongwaki Kinshasa, mokolo ya le 27. Nayambaki une fois ici, le professeur Jean Goy, Bayakana, Madame Stéphanie Mbombo, Tosolon na bangwa na télévision, balobaka makambo ya ba crédit carbone, na ma indombe. Boyebi kengai na tika makambo na nzela te, soki na lobi eloko ifuna la ndelango pe mwa ndambo. Forêt munene za iku neza à plus de 330 000 hectares au bango bazako occupé. Tant babeti masolo wana na koma ki curieux parce que boyebi ke mikole uti koleka. Tozalaka na Yeimbo na la Mongala, na province ya Mongala. Tukendaka lisala bato na yoka ki bango na yoki mwa bato ya mike wa moi bana bazako loba wa les raisonnements qui ressemblent à des phasers, je les ai entendus ici. Et investigation à makasi ezana intérieur, investigation à makasi ezana boye na boye yazo sala ngote azoke ne ko sala investigation ya Vivendi. Alors mais écoutez, vous savez, vous connaissez ou vous avez des informations d'une chaîne de télévision à part Bosolo ou Ekitarana Télé à l'intérieur, citez-moi une chaîne de télévision qui passe son temps à l'intérieur du pays. Il n'y a personne. Quelle est cette chaîne dont vous connaissez où il y a une enquête et qu'on peut savoir le résultat d'une enquête où il y a la raison mondiale. Batebele le bazo c'est pour valoir journaliste d'investigation. Quand j'ai commencé à parler d'une chaîne d'investigation pour la recherche d'informations, est-ce que nous sommes les seuls ceux qui ont la zalité Thérèse Otika la vide, Boebi Yango.
Bokolo bateke sango zomi kumisa. Mais oui, eza lolendo te, mais eza rappel. C'est une vérité, eza rappel. Ngande na zaka l'intérieur, bo solo nde tambolaka. Bana nyonso na bandeko na zo sala na bango, bango nde baza sur terrain. Oko tangelanga ata na ndoto na yo ko tangelanga chaîne moko ya Congo. Eza makambo bo mandoko mona na mindele, mais lelo bozo mona ngona bo solo et vous devez en être fiers parce que c'est une chaîne télévision congolaise. Eza ya mondele te. Donc, na kendaki na yeimbo. Tango na kendaka na mongala, l'objectif ezalaki na kende kotala intérêt oyo ba communauté locale bazali nango par rapport ya exploitation ya nzete oyo ezali kosala manangambo wana. Na komaka na lisala to katisaka mai to kendaka na bongandanga, tango to komi na bongandanga to komi na booming grim, to tali ndenge bato baza ko vivre malamu te. Ezali pasi bato baza ko bika malamu te. Pona nini communauté locale cahier de charge na bango oyo ekoki ko bénéficier na bango ata mokolo moko batikali kotosa yango te. Tokendaki tina yeimbo na komaki tina kati ya yeimbo na lali na yeimbo na forêt équatoriale tokendaki kuna ezali luxe te eza salle de fête te place na kendaki ezalaki salle ya concert te na kendaki na kati ya jungle kuna na forêt équatoriale. Il faut ndima bako peso mbongo mais il faut ndima ko sala musala wana. Mais biso to sali yango to zimbongo na maboko ya motote. Nous sommes allés là-bas pour l'amour de nos frères, pour la sa situation na bango. Bato ebele bozala Kinshasa to na ba province mususu. Bo voyageant na ba province mususu ya Congo te mais bozo mona ngo à travers Bosolo. Bosolo a fait un grand travail. Nous étions là-bas. To sali musala na kenage pa ba botifo. Kuna na ke kokuta na ba ifafe na ba iveva. Na ke kokuta na bango na yeimbo. On a fait un grand travail. Et puis to sali yango na ba conditions très très difficiles. Apparemment naza mwana mbula makambo ebele nazo sala mbula ezolanda ngai. Nasalaki na se ya mbula pona kota yeimbo. To uti bumba tozo zonga lisala mbula ekanga biso likolo ya ebale. Na pasi nyonso. Mais l'Éternel était là, il nous a protégés ti tozonga na lisala. Alors je m'étais dit place nyonso oyo batie na ba province nyonso. Et si kana kokuta forêt ezali, soit makambo ya mine, place makambo ba mine ezali. Soki richesse eza na mboka na biso ezali ko bénéficier na ba communauté locale te biso bosolo to kokoma pona ko vérifier parce que nous sommes une équipe de vérificateurs de la République. Nous allons nous rendre sur place pour vérifier et si nous vérifions l'information, si nous estimons que makambo wana eza clarté, on va investiguer, ensuite dénoncer pour permettre à ce que situation est à la transformer au bénéfice ya ba communauté locale oyo bazali ba congolais il faut ba jouir na mboka na bango bokoyo kanzembo ba choa baza koyemba tango na kendaki na mai ndombe lokola booming grim anyokoli bato lokola booming grim azo pesa intérêt ya bato te ba intérêt moko azala ba intérêt avec de sentiments je ne sais pas je sais pas s'il faut parler de diabolique ou comment. Parce que ozo exploiter nzete pas ya bateau école les alités na yeimbo o booming grim atongi ba pesi bango centre de santé te ba pesi bango le côté mais bango bazo kataka nzete ya monene ba ko zo nzete baza ko ekoteka. Je me suis dit na kotika te je dois aussi aller enquêter parce que bakambu ya era un grand projet era il faut na koma na ba era wana eloko nini bango baza ko sala kuna baza ko bomba nzete bango era contrairement bazo bomba nzete bango bazo kata nzete te mais en contrepartie pour communauté locale aza rejoindre. Alors j'ai décidé de me rendre là-bas pour les enquêtes. Je n'étais pas parti seul, j'ai été accompagné d'une forte délégation comme d'habitude. On a décidé de nous rendre là-bas bisoyeyo na tongo toye na aéroport Yandolo. Aéroport Yandolo. Nous avons décidé ya kokende l'avion token. Boyebi ke bavion ezokende ba maindombe ezali bavion moko ya ba risque makasi. Soko koti na kati il faut banze mwanzambe mingi. Eza bavion te lokola mtazokende France, azokende Belgique. Bien que avion à Belgique peut poser problème à ba camarade basali 2 jours baza okende te. Mais tout moi bavion toza okende lango. Bavion eza ba dimension ya ba ketch misato, zu ba ketch penza o ya ba ketch jaune. Osangisa ko misato nde pesa avion. Mais tokendaki nyonso eleki malamu ngai wana na uti kokoma na mai ndombe wana toke le 27 na kobi na mai ndombe précisément na Inongo bato bayaki ebele bandeko baye kotala ngai baye koyamba ngai bayokaka sango na monoko mais bamoni sango na misu
bazo ya kosimba nzoto nanga babi yeyo mandefu bazo luka robe bongo mamelo ngabi mamelo atikali na ndako na kitinga yo na aéroport moi aérodrome ya muke to sololi na bandeko moi mingi tobimi aéroport. Alors nous sommes partis tant que loin à l'aéroport biloko nyonso ka ndenge ozomona wana koluka photo mususu te esika mususu te aérodrome wana na ebité soki eza aérodrome to eza nini parce que même bâtiment nango administratif ezaka lokola kuzu okansango lokola kuzu ce que j'ai vu là mboka na biso esengeli échanger soki mboko ebongwani te za pasi moi tout moi aérodrome oyo ezaka lokola moi kuzu tokoti wana tosilisi na bandeko mutu keye ezwi biso wana toza kokende équipe d'avance esi ekomaki toye kokoma tovandi tokomi na era tovandi quand même malamu bandeko bayambaki biso bien tokuti tata moko aza kuna ya mokolo tata wana aza kolamba na Bruxelles Airlines mais bokokamwa tata wana bokomona bino moko ba image tata wana lambi malamu tolie tobondelaki makambo nyonso eleki malamu. Mais le premier jour nazaki accompagné na Précieux Mouyoko qui est le directeur technique, il était de la partie. J'ai été accompagné de Roublin Bamba, ouais, Azalipe responsable et caméraman. Nazaki na Ordinalo Asmobala, Ordi Azali rédacteur en chef. Nakendaki pe na Hervé Mboukou le photographe, Yabosolo. Nakendaki pe na Mathieu Mboui, Azaki de la partie. Journaliste, Nazalaki pe na Platini Louvoilou. Je pense que tokendaki nde na motango ya batoan. Tokei tokomi. Na décidé na lobi tokola la tête, so to lobi to bandosala musala lobi tokozwa retard. Erwana déjà bato ya inongo bayokinga balobi to il faut to mona sango. Inongo mobimba ndenge bomoni wana ngai na tamboli. À moins que je me trompe. Si je me trompe, bande kwa inongo bo corriger ngai si je me trompe. Na lobi teke na yebi inongo mobimba. Soki na yebi te bo corriger ngai. Mais na tigali komona makadam ya 1 mètre te. Je parle pas de 2 mètres, je parle de 1 mètre. Tant on a commis na zotu na bombe manga la ville, babi ozande la ville. Place au vandi en des villes. Alors na ville na moni atanzela mogote. À peine na moni bazo sala moi baka niveau balobi projet ko sala nzele zali. Mais nzela moko asphalté à 1 mètre na tikali. Je parle pas d'1 kilomètre, je parle de 1 mètre na tikali komona ngote. Oyo tozana mai ndombe, tozana inongo précisément. Nde boza komona. Donc inongo totali yango ezaka mabele ya makasi bato aza kotambola ville nyonso yango yo nake okutana population na sololi na bango bayokaki ngai pe na yoki bango. Et nous avons décidé de traverser mosala na biso tokosala il faut tokatsaka chaque tongo tokendaka na ngambu ya mai. Et moi je ne fais pas un travail ya ba luxe. Je ne suis pas na kati ya travail yo bato azoluka ba zone à confort ba extravagance. Moi je suis sur terrain. Et on a décidé de nous rendre là-bas. Alors pour se rendre, il faut traverser Maïndombe. Bande komi kolonioso, il faut tolongwa kato ki na Maïndombe. To sali ba sauvetage équipe ezali organisée. To lati biloko nyonso biso wana to koti na kati ya kano toza ko kati ya Maïndo. Premier jour problème ezalaki te. To kati si wana toza ko kende. Biso wana malembe. Ti to komi na ngambu. Toye na village moko komo nango Lombe. Toye na Lombe. Tant que tokomi na Lombe, toye kokuta première ba impression na biso ya liboso banquette toye kosala contrairement na Booming Green o tokutaki mais là komona era projet ya era. Na ko féliciter bango de temps bokolemba ba félicitations na kopesa na bato. Wana population yeko ya Mbangai. Dete tshela ngana no mwa baso na yo kaka tozo yembana batwana nazwa mwa onction Lydia za wapi bo tshela ngana no son na yo kana no ndenge tozo yembana bato onction tshela ngana na yo
ezalaki suka. Allons, nous allons, avançons, avancez doucement. Et kozale ombe na erae. Oh là là, quelle onction! Naoka bien. Bazo yemba, baeko yamba biso ne bale bazo yemba. Ngala oki bien, ngala bitika. Na komi lokola bango, bango ba komi lokola ngai. To komi na lombe, na keko tala. Eloko nini basale li bango na contraint. Balakisi ngai ba forage et permettre bango bazwa mai. Batongeli bango école na matériaux durables alors que bazalaki même na école te place ya kotangisa bana ezalaki te bana babandaki kotanga à peine likolo ya mandala la bakovanda na banjete mais projet eye etongeli bango bitelo batongeli bango etelo énorme bapesi bango mai wana bana batanga na école wana naza kosolo wana bana naza kotuna bango mwa mituna bokola ndango na enquête naza kotuna mbana mwa mituna mwa ebele bana ba répondre kutu bana atuni bango so bayibi président de la république babi bayibi na tuna bango kombo batuni balobi kombo ya président papa Jean Ngoy le bango bayibi makambo ya Félix Tshisekedi te eza na ba village équipe obolo bakaka ko changement de mentalité sensibilisation quand il y a un chef de l'état zali élu aza ko sala musala vous devez aussi vulgariser mboka momba batu baye batina ba village kombo ya président ezali nani ba enseignant bazali kuna sengeli balakisa batu même makambo ebele za ko yebana te eza vraiment ko sala passe. Alors, tchala nous sont. Dino boyebi kombo ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka kombo na nani? Toloba. Mokonzi ya mboka kombo na nani? Kombo ya mokonzi ya mboka kombo na nani? Jean Robert. Boyebi président de la République ya mboka mobimba kombo na nani? Ça fait rire, hein, mais ça fait pitié en même temps. Mais na la kisibana, to suki kaka na kosekate pona yebi bino na ndenge bolinga critique. Bongo tikaki kaka bongo la kisaki bango te pona nini. Oui, effectivement, koseka po bana ba yebite, mais na la kisipe bango pe mokonzi ya mboka kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais po yeba ke na ba village bato bayebi présidente bamona pe présidente Tshisekedi mutaza la présidence bayebi ete bongo Kabila mutalongwa bayebi bangote batikala komona bangote bayoka kape kombote na tamboli na ba village ya bongo naza kotuna bayebi bangote. Jean Robert wana bazotanga ça n'a rien à voir avec la présidence mais bazotanga Jean Robert pona nini pona bango bazomona moto azopesa bango biloko akolia moto atongeli bango etelo moto apesi bango mai pona bango yende président batongeli bango na kendai kotanga parce que era apekisi bato bakata nzete pona nini alobi soki bokati nzete boko boma écosystème bino moko bokomitia na pasi na ba réchauffement climatique oyo boko akopema lisusu malamu te du coup bokata nzete te to conserver forêt na biso carbone oyo ekobima awa to teka crédit carbone soki tokamati mbongo wana tokabola biso totongela bino biso pepesa biso pe nzela ya kobika. Donc zamba ndenge ezali bakoki kokata yango te pe bato baza ko respecter yango bango bato ba vivre na zamba na minute moye bakota isusu zamba ezali te po bapekisa bango bakota zamba pona kolona me bakata zamba bakota zamba te pona okata nzete na tamboli bisika wana na tudi bango mituna pe bato bayebi yango baza ko sosola balexi bango ko sala mbisi bakomi ko sala mbisi sikoyo sanki ba pêcher na ebale pamba te bango bako salelaka ba moustiquaire so bakamati moustiquaire bakende koloba mbisi bazo bebisa ebale bako bebisa pe mbisi balakisi bango lolenge ya malamu ya kosala maziba pona koloba mbisi po elesa bango baza kolona yango pe ezali kosala. Donc nakomaki na lombe to sololi na bango le même jour basepeli makasi na yokani na bango penza koleka na ekolongwa na lombe to décider to zonga na Inongo parce que ezalaki premier jour on était très fatigué to komaki déjà 17h to zonga na Inongo et puis les jours suivants to yeko sala ba briefing comme d'habitude na tongo to sambeli bo mo mesano na pesi nzela ndenge ni to kendo sala musala biso wana to longwe parce que si Dieu ne protège pas c'est lui qui protège en vain. To koti na kati ya masuwa biso wana to kati ici deuxième jour nde place makambo bandi bandi kwa tozo kende na ibali mbonge na lobi e oni mai ndombe boka yango na sango
mais il faut comme na mai ndombo yo leka po yo moko na lobi no mbonge onga na moni na note vague za makasi mokumbi azo bisa biso kaka non ça va aller ngabi papa oza na foi ya ndenge na bi non ça va aller na lobi to baluka to zonga mbonge ya mbonge vague nde vague mais nkolo abateli biso to komiti na ikita tant to komi na ikita pe batongi ba école on va revenir batobele ba monaki moyena kita na ibalizali te ponga la lataki biloko ya maite na lataki biloko ya zamba mais batonanga mosusu balataki biloko ya mai pe baki na facilité okende ngana lati biloko pona ko protéger pe biloko na tchaki na makolo ata na kuta na nyoka okende hôpital bako mema ngai tokati sina ngambo eza komila kisate mais ali fair play na bato bazo salisa ngai tokati sina ngambo toke kotala hôpital ya monene bango batongi tala hôpital ya monene batongi yango po na population nyonso baza na village pe bazo salisa bango soki likama ekomeli bango tolo balokwa na Lombe na Ikita na Lukanga na Mpili na Selenge na Nkodi so baza na pasi na ba village wana nyonso bakobenga basaleli bango radio ya communication ezo permettre ba benga na era tinda kano rapide ekende ko kamata malade ya na un hôpital o pe basali hôpital moko o nanu na monate basali hôpital ndenge nanu na monate na unamona te na mboka hôpital ya modelo na bamboka ebele na tamboli na lwala bato kokoma pona kinaki na bamboka pe place to tambolaki mais batieli bango maternité batieli bango laboratoire complet même na ba examen sérologique et bactériologique batieli bango na mboka batieli bango ba service à chirurgie batieli bango ya gynéco batie pédiatrie batieli bango nyonso na kati na sepelaki makasi tango na sololi na bango bapesinga ba explication na moni hôpital bokolandango na ba documentaire na biso TV za radio te etango tolongwa ibali tozi mokano tolobi te il faut siko tokende pa bandeko na biso bachwa tokende pa ba pigme na Ikita ndenge na kendaka de l'autre côté na Yeimbo ba pigme baza partout ba pigme baza ibele na lobite nazo kende pe na kende kotala bandeko na biso o bazali na Ikita bokoyoka totamboli na nzela ya mai biso yo tozali koya toza okende Ikita toza kotambola tango bokomi na kano ezali kosuka moye botambola esute kano esuki siko baye kozwa ngai to baye kozwa ngai na ekoteli wana dete nzembo wana naza nango soki eza kuna te vraiment officiellement na télévision na kosenga napesa ngo na téléphone naza pena na besoin ya mobimba ya bakouple ya ndambo te o ya téléphone otindaki ya mobimba ozwaki yango na téléphone soki na caméra eza ifo bozwa ngo na téléphone eza na iPhone tobandi kotambola malembe tobandi kotambola ti tokomi tokiti tango tokiti moto ameminga eza mwana mwasi nde ameminga na masuwa na ye ameminga malamu ti tokomi toye kokoma wana tango tokomi na Ikita ndeko bapigme baye ndeko bomona na ba image baza kolanda ngai baza koyemba na ngai makambo nyonso ezaki malamu mais avant botala Ikita ndenge tokotaki na ndenge bango bayembaki bokanisa nano botifo totala nano elema ya botifo zongi sala no mwa elema ya botifo to rafraîchir bango mémoire batala nano botifo ndenge tokendaka epa bapigme omona ka comportement na bilongi eza presque ya kokokana lolenge na bango kobika eza ndenge moko bazo se déplacer tout le temps baza balongwa bake kotoyo soki bakomi mikolo wana ba sédentaire bamoni mo eloko akolia bale soki basilisi elange komi na pasi balongwe bakei bakotambola bebongo botala nanu ndenge ya botifo ezalaki bo zala na mwa mémoire ezonga tozonga siko na ya kolakisa bino makambo ya Ikita tokota siko malembe à tout à l'heure. Je pense que l'élément n'est pas encore prêt. Mais il nous faut un iPhone là. On veut voir tout ça. On veut voir. Pesabiso, un élément qui peut nous permettre juste de prendre une pause avant tout kota na Ikita. To bandasko demeurer na Ikita. Tout ça qui est dans rapport à ba voyage nyonso. Mal. Donnez-nous un élément au choix. Nous allons prendre une transition et puis on revient. On va continuer avec Ikita justement pour donner une image vraie. Il y a village Ikita Lukanga. Et puis tu regardes au na Selenge avant tout transiter tu as kota na makamba lolaba et puis tu kota na makamba Paris pour na ibi ke bozo zela pe makamba Paris. Allez, une transition au choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre seulement. Si vous n'avez pas retrouvé pour Yeimbo, donnez-nous une transition au choix. On va se retrouver après. À tout à l'heure.
Mais yo nana oya mibale o kataki mabe oye ko baluka boye ye agova ilo ba bio bevanda malembe bio bevanda mama yo betimani yemo Maman mozo azate. Nzambe na ngai. Bosolo télévision. Maman Simba be madame. Mosalo biso luki. Nzambe yoka mawa. Village Ikita. Bosolo te mwana nanga Simba mwana Simba ti. Oh nzambe na ngai outi na avion okiti na ebale pe osuki okomi kozwa sikoyo bwatu pokota na kati ya zamba na ikita. Oh nzambe na ngai tolingi mosala oyo tolingi mosala loba sango na biso loba sango loba oui sango loba. Et puis ngala koloba na kobanga nani? Est-ce que ngai sango na mutu na kobanga ngara kobanga nani? Na kobanga nde mibeko, na kobanga nzambe. Bato na kobanga bango poyo za nani? Na bango poyo za nani? Na koloba kande na oloba. Ozoloba na zoloba ndenge na zoloba. Moto alobaka te babomaka ye, o pa lobaka babomaka ye. Quand les choses marchent, ça marche, quand ça marche pas, ça ne marche pas. Depuis 1960 til elo. Tant que tu bengani mundele, tu ebisi mundele, non, tu as beaucoup géré, on ne veut plus de toi. Bisomo photos à Makambo, tu ebite au salamier. L'objectif de l'indépendance était de corriger les erreurs du blanc pour Bisomo Koto rassurer un avenir merveilleux, un avenir radieux. La population la Bisso. Plus de 60 ans après, est-ce que tu as la mundele na elongi? Tu ebisa mundele que tu avais échoué, nous on a fait mieux que toi. Mundele accueilli. Tozwa ki indépendance na malembe lelo ekomi lokwa ya matata lokola nyongo mais indépendance tozwa ki biso moko indépendance ya biso moko tozwa ki mboka oyo ya biso mboka ezobeba na bato libanda te biso moko toyibi to pie tosali gangsterisme tosali kipomba tobomi mboka ngala lobaki soki ngala zali chef de l'État il est permis à tout le monde de rêver vous n'allez pas m'empêcher de rêver. Ce qui est chef de l'État, Nazala Makanisi. Conseil des ministres,
Et qu'on ça la mission dans la capitale. Et puis on ne peut pas avoir des conseils ministres, des conseils des ministres hebdomadaires. Conseil des ministres, ça va vendredi. Tous les conseils des ministres, soit trimestriel ou mensuel. Mais chaque conseil des ministres, tout ça dans la province, même dans le territoire. Vous imaginez, vous prenez les chefs de l'État, les chefs du gouvernement, n'a pas membre du gouvernement, mais qui na ikita. Bah ici, le conseil des ministres, tout ça dans la ikita. Parce que kota la kati ya masuwa, kende tikuna na ikita. Okende komo na yomoko. Parce qu'on a cru que l'administration avec la décentralisation, les chefs de l'État, ont place mususu. Mais à travers ces services, on va agir. Mais c'est grave. La décentralisation n'a rien apporté. Kende na bakwe wana, bazangelo kwa kolia, bazangelo kwa kolata, batu bako vivre lokola banyama, mais bazali batu. Ceux qui bazo be la passe na butu mutakota la bango azalite. Mais nazo kende tina bakwe wana. Mais c'est notre population. Les gens pensent que Kinshasa est un des Ali Congo. Mais ces gens-là vivent comment? Parce que nyonso bamonaki na mokili ya lifelo bako mona ngo pe kuna eza continuité ya pasi na bango nzambe asunga bango bamona ye mokolo moko bako talola ndesengo ya motu ya yangwana. Mais les gens vivent dans des conditions infrahumaines. Atas karis na libumu vanda kaboete. Mais il y a des millions, les gens volent des millions ici. Est-ce que bakoko ebisanga ke mbongo ya ram bakoko zwa mbongo ya ram lokola eza mbongo e barakate place yango ekenda ba explication pe za la clarté mbongo ya ram ekweko kosuka ba piki meote mbongo ya ram ekweko tonga banzela na mai ndombe te po mai ndombe même nzela 1 mètre ezalite ekweko somba ba avion te mbongo ya ram wana ekweko somba ba avion te ba avion ekweko ezaki ata na nguya ko somba ta avion moko te. La Kouti Congo Airways, on explique, mais il n'y a rien. Le loco voyager à l'intérieur et comme il passe, tous voyager, mais c'est grave. Botikali la compagnie qui a moko ya privé des autres salles officielles. Oya biso ya bana mboko za kosa société. Batu bazo yiba, batu bazo koma ba riche ko le canal l'état. Bourgmestre aleki commune na mbongo, gouverneur aleki province na mbongo. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Mbongo ministre azana ngona compte ezole kana oye mo azana ngona kati ya ministère bijo ba pesi ya azana mbongo le kana bidje. C'est grave. Batouana baza ba votaki pe bazu ba carte électeur pour na tuni bango ba lobi bazu pe ba carte électeur. Ba ko voter pe mais ba vivre na condition ni. Je suis allé à Ikita tant on a commis baye ko ya mbangai bazo yimba banzembo. Nzembo wana interpeller nga bokoyoka ngo na documentaire lelo nazo tia la bino yango mais bokoyoka ngo pe na documentaire bazo yemba nazo yokesengo o nzambe na ngai tolingi musala pe tolingi peuple nyonso nazo sala ezate ponga la postuler po boyebi ke na ko postuler te déjà ba to déposer ba candidature nga la postuler te na boyi ko postuler te lokola fayulu aboyi pour des raisons politiques aboyi ko postuler azala ba exigence na mais nga la boyi na nga ko postuler po nazali intéressé na makambo te. Na moni kope baby na préféré na zalibanda boyo kabango ndenge bazoyemba wana tokomi na Ikita na matina bwato toyeto telemisko tozokota na kati ya mboka Ikita bayeko ya mbangai bandeko na biso bachwa o to bengaka na balangage kuna to benga ba pigme ba autochtone ba yiwana ba bandi koyemba bazako kumisa esengo na motema ba moni mwana mama ba moni ndeko na bango batandeli nga maputa mutu msako yako sekote sango ndenge ni opesa kimbongo opesa mbongo te na mboka batandeli oliputa tokena kubala basi ya ozokota na ndaka lupango ya mwazi babambaka mbongo te mais bango baza na esengo bamoni ndeko na bango bapesi nga honneur baza la problème akolamba ya kolata mais bakamati maputa moko moko ya bango baboki yango na se ya mabele mais na miyoki soni naza nani po batandelanga maputa ngako député te ngako président te ngako ministre te gimputu nayokaki soni gimputu nayoki soni mandeke nayoki soni ya Maurice nayoki soni Didier Kayembe nalobi ngai te Maurice Ombo o nzambe na ngai boyoka bango ndenge bazoyemba tango nazokota nde bazosepela na ndenge toyembi ti topusani na mboka bola na banzembo oyo bokosepela wana nazopesa bango mwa eloko nazosala bazoyemba nazobwaka mwa eloko basi oyo bazomona pasi bazangi na liputa kolala metala bazoyembela ngai
Oh, baiko ya mbangai. Congo to sauver. Tozwa kende panda sena malembe. Boni lelo komi ya matata. Ekomi lokola nyongo mama. Nzoka nde Congo ya biso moko eloko tozwaka na pete. Lelo ekomi nyongo. Tobika kimia na mabota na biso te. Rwanda kota. Soda ye moko ya ko insécuriser bato place tozali awa. Eza pasi. Nazali d'accord te na makambo esalamangi na Goma. Babomi bato. C'est vrai, ma service de sécurité bazalaki suffisamment outillé. Ils avaient des éléments. Selon par rapport au bango bazako expliquer sur la télévision que ba mouvement rebelle ya M23 ba kota ki na kati ya batu. C'est vrai, Rwanda, Ouganda, tout ce qu'on peut expliquer, oui, ma service de sécurité ba koki kozala na raison parce que bazali suffisamment informé. Ba koko mona ki infiltration et salamaki. Mais est-ce que c'était la meilleure décision de tirer sur les peuples? Est-ce que c'était la meilleure décision? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mécanismes pour arrêter cette hémorragie? Nde Moussala ya Birode, Nde Moussala ya Aner, pour anticiper la capacité d'anticiper. De la même manière le Rwanda, de la même manière les M23, bazako infiltrer biso. Vous devez aussi avoir cette capacité anticipative. Ce qui Birode abanda ikosala. Ce qui Aner azalaki makasi sur terrain sur ce dossier-là, beaucoup qui anticiper sur des informations, beaucoup qui arrêter même cette hémorragie. Il fallait que les melabango attendent à porte avant bango babima. Mais vous avez laissé ce gens-là manifester. Ti baye kokoma na place au bino bosuki na motema. Un policier ne tire que lorsqu'il est tiré. Voilà ba principe na yebi yango, nazo tanga yango, nazo mona toyekoli na mikanda tango totangaka. Un policier ne tire que lorsqu'il est tiré. Est-ce que Batouana babetaki masasi? Po ba fongole la bango rafale, batanda bango carnage. Loko la bango mbe na boucherie. Est-ce que peuple a zo mérité yango? Tika tokanisa bae bakenda bandeko. Patrice Emery Lumumba elombe mawa. Kongo eza ekolo na biso. Etonda na nkita. Ezali kobeba na biso moko bandeko e. Tika tokanisa bae bakenda bandeko e. Patrice Emery Lumumba elombe mawa. Congolais moumbu na mboka na ye. Ba pigme ba yembi. Na yoki mafute mati. Par la même occasion, je voulais rappeler, Nasala qui appelle tout sali campagne à récolte pour na bato ya Yeimbo. Tout sali récolte pour na bato pe ya bandeko ya Ikita. Bandeko ya Basi. Bandeko ya Mibali. Nazo pesa merci na bato baye na biloko na bango ebele. Na yambi biloko ebele ya bato. Bayo kotike la biso. Bato baye li biso biloko ebele. Bapesi sukali, bapesi mungwa. Bapesi ba bilamba, bapesi ba sapatu. Bapesi pe ndambo bakaye. Merci na bato bapesi. Bo pesa. Tango zo pesa opesi na nzambe. Yesu alobaki na koloba na yeki na ndako na zanga keloko kolia. Okomona nzambe te mutu azotambola nde nzambe na nzoto. Bo pesa bao baza ba faible. Bazo zanga mungwa, bazangi lichette, bazangi eloko kolia. Bazana pasi ngande nazala rencontre na bango. Nazo pesa bango le peu onga wiko pesa yango à titre personnel. Mais soki congolais nyos elamba olata kalisusu te. To elamba moko ya malamu. Soko monike elamba ngo eza malamu. To elamba ya sika. Somba elamba ya sika yaka kotike la pigme, yaka kopesa ye. Yaka okotisa. Nazo senga na ba organisme ya ndenge na ndenge. Boya ko soutenir bato wana. Baza bandeko na biso bana ngo bo senga. Ba banque ezali ya ebele. Je parle même de la Robank. Robank. Nazo zela bino Robank. Boya ko pesa pe ya bino. Na mona bino bozo sala ba action de part et d'autre. Parce que vous n'avez pas entendu cet appel. Ya Yeimbo. Boyo qui appelle te bandeko ya Robank. Boyo qui angote.
Pourquoi qu'on ça quelque chose? Pourquoi qu'on apporter sourire na bato bazakuna? Raobank, vous pouvez aussi contribuer pour na moni quelques images ya babiloko bozo sala libanda. Mais officiellement ngai sango na sengi bino na télévision. Raobank nazo senga bino mbongo te. Je vous demande d'apporter un soutien matériel. Moi je vous demande pas de l'argent. Boya na moi elamba, boya na moi lichette, boya na moi maputa. Toke ne kopesa bato na yeimbo, toke ne kopesa bato koto na ikita. Pa koloka malamu, boya ko salisa bango. Finalement, on a quitté là-bas. Tolongwe na quitté. D'abord, on a des détails sur la carte documentaire. Tolongwe place wana, tu es kokene na lokanga. Tu commis na lokanga, comme dit déjà 16h, 17h, 18h, et nous avons décidé à Kolongwa. To sali moi tamuke na lokanga. Tolobi tolongwa na lokanga, siko biso wana tozonga na mai ndombe. Tozonga na inongo pardon. Toza au moins na 1 heure ya ko nana likolo ya mai po te tokoma. Déjà parti à wana photographe na biso ya bosolo Hervé Mbuko aye komona ngalo bisango. Papa nazo mona ke likolo ezate to komo yoka mbula mbule banina nuteme ezo beta déjà biloko nango moi avec clair ah eza moi misik na signaler bandeko papa Jango papa Jean Robert na signaler bango maître Nisha na signaler batenyo so bazaki place ngabi mon frère il faut qu'on parte. OK te yoko kota na kati ya kano ndeko wana to longwa 18h moins ba 18h ba 17h50 ou 52 comme ça to décider to kota na kati. Tobandi ko kota, to koti na mai, tobandi ko kende, tobandi ko pusana. Ndeko to komi kaka 10 minutes ou 15 minutes après. Mbula e bandi lokola likambo mosusu. Toza, ba image obozo mono, toza nde na kati ya ebale na mai ndombi. Molili e koti na niveau mosusu. Nanu bomoni molili ya boyote. Molili eleki ndelu. Molili eleki ndelo. Toza la katikati ya ibali. Bozo mona ba image tango to komi déjà. Mais bota la mbula wana. Mbula ebandi. Le diable nous a menacé sauvagement. Mbula ebandi. Mbula ebandi ko beta. Biso na katikati ya ibali. Tempête ya makasi. Vago ezo mema biso de part et d'autre. Tozaki na bakano misato. Bakumbi kano bazo mona lisusu te. Babungi na kati ya ibali busol pe zalite. Totikali ka na kati ya mai. Tozo tunguna ka na kati ya mai. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. À chaque fois que l'ennemi me combat, tu as toujours été là. Nazaki na kati ebale na pasi. Nazala bana batunga binzambe na ngai charge yangoyo. On attendait que la mort. Oh Dieu, si tu as fini avec nous, tu vas nous ramener à la maison. Mais si tu n'as pas encore terminé, tu vas encore nous protéger. Tozaki likolo ya mai. Pendant 20 à 30 minutes, tozo balukaka likolo ya mai. Bakumbi bazo mona lisusu te. Totikali na kati ebale. Mokumbi azolo bakaka tokobima. Mais tokobima wapi? Au lieu de kende vers le bon, tozo avancer vers le danger la katikati ya mai. Roublé Bamba était là-bas, Précieux Mouyok était là, Ordinolas était là, Mathieu était là. Oh Nzamenangai, Hervé Mboukou azalaki wana. Platini nous voit. Moi-même j'étais là. Seigneur Jésus. Le kola okanga ki mai na ibali. Kanga mai ya osala ki yango epa ya koli. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Accorde ta grâce. Bato to vandi kimia mutakolo belo kwa zalite. Oh Dieu. Merci pour ta grâce. Nous avons aimé ce travail, mais c'est toi qui protèges. Les dieux des voyageurs. Le kolo ya ibali. Oh Nzamberangai. Atana ibali nazo bangate pona ibi ozali. Et Dieu doit nous protéger. Comment? Moi na moko na village moko eza komo na ngonkodi. Moi na moko akiti nzamba zui moi na moko amemie na ibali. Na vers 18h. 17h40, 18h comme ça moi na yena ibali. Et loko ayepe ko sala na ibali pe yebanite. Moi na yeka na ibali pa. Atala na kati ibali moni molili mais tozo balukaka isika moko. Moi na nabi bato bazala pasi. Moi na ya 13 ans environ. Moi na zongi na mboka ke ko benga ba mikolo ba ingénieur wa ya projet ya era na bato mususu nde ba yeko ya na ibali ba yo kabata siko torche ba bandi ko talisaka ba torche musika detela kisa torche bazo talisaka ba torche nde zo permettre biso to bandolanda siko torche wana tito koma place lumière za bozo mona nde er to komi to uti musika na ibali grâce ya ba torche wana nde memi biso to koma ti place to zali. Quel bonheur d'avoir un Dieu comme Jésus.
C'est lui qui n'abandonne jamais ses amis, peu importe le temps et les circonstances. Et nous sommes arrivés. Mbolezo beta, toyeko kita. Tokeko bata manakati ya village, nakati ya village nkodi menanda kumoko esilate. Tolobito koma wana loko ezaki école to vanda ka wana. Bande ko place to koti yango. To vandi place wana ti 0h. To komi na 0h, on a décidé to zonga, to kende to continuer voyage ya mai. Pona nini 0h parce que r wana mousson ezali. Ma ezaya ko vanda kimia, to ko katisa. Nde to yeba kano bimaki déjà libanda to che poids. Nde nyonso wana permettre biso to longwa place wana. To ya ko zonga lisusu ti na mai ndombe. To yeko koma presque ba 2 heures. To komi na mai ndombe to lali. Lobi nango to lembi pété. To lobi to so continuer. Malgré le diable nous a menacé na lakoyo, mais nous allons encore continuer. Les jours suivants to longwe to yeko kene na selenge. To komi na selenge to tamboli to keti na mpili. Na ke na place à ba chef coutumier. Bala presque banganga. Po solo na e, il faut beta maboko lokolo zo kende wese. Faut beta. Soko beti defanda pession nzela. Chef coutumier pas zo lo bata zaka ne longika. Soka lobi bongo esili mutu na yenda zai. Po solo na intermédiaire. To respecter bokoko. To yoki bango. Boko landa ba reportage exceptionnel. Moi-même j'étais là. On a fait ce travail. To solo lina bango. To zo yoka bango. Oh là là, c'était merveilleux. Era a fait un grand travail là-bas. Nake kutana na basio na bilanga. Azopesa bango mwa eloko baza na pasi. Balona manyoko. Awa naza musika obosani mwasi obosani na bana. Na osala musala kuno. Na kote nango na kuti biloko ya ba 145 territoires. 145 territoires. Mbongo ebimi plus d'1 milliard de dollars. Oh, ils ont prévu bima. Mbongo ebimi ebele. Selon les informations, mbongo nyonso ese bimi ou soit ndambu, je ne sais pas, mais néanmoins mbongo ya ebele si ba bimi si. Mais mbongo zoke na ba milliards. Et ça la musala nini sur terrain. Loko la place nga na uti na mpili. Tout moi école moko bokomo na ngopé na reportage, tout moi école. Na 145 territoires bazo tonga école moko par salle bazo tonga bazo senga $21,000. Mais projet era oya zo sala école mobimala 6 classes na $70,000. C'est quoi 6 classes il y a 145 territoires et zo kene déjà à peu près na ba 180 ou 100 ou $200,000. Mais alors que bateau ya era bazo tonga yango na $70,000. Comment vous justifier salle de classe na $21,000? Bozo ti yango Pentium, bozo ti nini na kati, je ne comprends rien. J'ai ramené des reportages à Maïndomé. Na ramené makambo bokolanda. Borate yango teza exclusivité à Bosolo. Et on a fini le travail, nous sommes rentrés. Tokendagi le 27, tozongi le 30. Le 30 inde toye na Kinshasa, tolali. Kaka jour moko, et puis le 31, tokozwa vol poto kende na Lualaba. Mais avant Lualaba, l'Aksa Bango, quelques pauses, batu ya Yeimbo, l'Aksa Bango batu ya Ikita, l'Aksa Bango risque ya Maï pour une petite pause, je reviens, poto zwa deuxième partie à voyage, au tokendagi skona Lualaba, et troisième partie, nde tokota Paris. Tokota nde Paris. Muto abangisa muto azate. Jalousie pesate pour na yoka ki batebele ba lobela makambo ya jalousie. Ote oke na Paris, oza jaloux ngai. Il faut toyeba d'abord clair. Ngai jaloux. Jaloux ya nani? Pepo na nini? Nazoluka nini na vie ya muto? Ce qui est vrai mutale saka muto azate. Mutale saka muto azate. Muto na muto azolia na ndenge na e. Biso tolia ka matebele na kimia to boya ngombe na pasi. Moi je serais jaloux de qui et pourquoi? Pourquoi? Bisones tozana kungwa wa tode fakali pana tongo tofuta mbongo na poko. Tozana ba nyongwa madeso, nyongwa bude guese sila ofuta ka nyongo malemba malemba. Toana mboko bibembe bazo kunda bango bembeke na nyongo. Bisones tozana condition. So omoni ke yo leki batu na mbongo. C'est bien, longola nyongwa mapa na tongo, totala yo. Mais on sera jaloux de toi pourquoi? C'est le travail. Ça fera du mal mais c'est un rapport du travail. Le rapport et le travail, ça n'a rien à voir. Je connais comment vous fonctionnez. Même si on a la tienne là-bas, bozo elemba, bozo polémique, je connais comment vous fonctionnez. Rapport au bozo zelalelo sur Makambuya Vivendi. Ce qui n'a lobby que Fali pour pas moutaza na raison. Au comment on a battu Fali, bah Robert Nga vrai warrior. Journaliste et à solo.
bakokumisa ngai. Mais soki na beti mbodi ake fali a échoué et que Gauthier nde muto a gagné, bako changer yango pe, corrompu, jaloux, moteme kokufa yo zoluka makambo na biso. Mais soki pe na lobi que Gauthier muto a poli, côté ngambu pe ya ba journaliste bakomona ke na trahir un confrère. Mais c'est une vérité, je dois dire quoi? Est-ce que Fali, disque d'or, ils allaient certifié ou pas? Est-ce que côté Gauthier, enquête na ezalaki? Pour quelle fin? Qu'est-ce que je dois dire par rapport à ça? Position d'anga yebani. La vérité reste la vérité. Les journalistes n'ont pas d'amis, tu n'as pas qu'on la mafoutate. Ceux qui disent que d'or a fallu les certifier. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la vérité. Ceux qui ont certifié, tu as non certifié. Ceux qui ont raison, l'enquête n'a pas mieux. Ceux qui n'ont pas raison, tu n'as pas contredire. On n'est pas là pour faire la chorale. Le mal reste le mal, peu importe la forme. 1 plus 1 est égal à 2. Attends, aux États-Unis, tous les pays développés, tu commission 3. Est égal à 2. Vous devez supporter ça. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Quelqu'un qui peut regarder en face. Je n'ai pas ma langue en poche nangai. Je peux regarder et dire la vérité. Je ne dépends de personne. Na uto kutana kulutu nanga José Makila na Paris. To kutani na yaya to solo limingi. Mais vous savez qu'une fois ici j'étais en justice. José Makila m'avait amené en justice. Tant on a ça qui ba dénonciation biloka on a tra. Est-ce que to bandaki ko bundana kulutu lokola ba problème privé? Non, on était en justice. To samba eleki. Mais na kutana na Weston to solo na kulutu. Asombeli nga pe Weston. Sango lobi José Makila somi. Oui, il m'a acheté. Père ya Weston José Makila somi. Kulutu merci. Merci beaucoup. Na monake na zo ebeli susu ta perdre 50 kilos. Ba uti ko opérer azana Espagne, siko azopema. Azama la musiko. Okansaye moi jeune garçon moko tonton Makila. Bon mona photo na kolakisa bino ngwa. Na sepeli na yemingi, ça fait partie à rapport à voyage. Je l'ai vu. Allez, une petite pause, on revient, on va prendre Lualaba. Et puis troisième round. Les Zibou vont chanter 3 fois la place d'Ikok. Ogoyeba ke naza monseigneur na salaka. José Makila yowana. Kulutu nangai. Oh, toza na maison Weston. Asomelinga Weston. Sango zupe nazwa te pona nini. Soki yo linga ko boya. Est-ce que yango za mbongo bakole? Soki nazoki mbongo ya bakole, bongo na kozoa te. Na kozoa. Allez, en image, on se retrouve après une petite pause. Ne tremblez pas. Tobeta Lualaba, tokota 3e round. Ata bolambi ma deso pa na bino lelo coupé kolongo. À tout à l'heure. Après son arrivée à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, dans le cadre de ses investigations dans le Congo profond, Israël Mutombo et sa suite se sont rendus à Ibali, un village situé au bord du lac Maïndombe. Après 14 minutes de traversée, soit à 11h02 que l'équipe de Bossolo est arrivée, à sa descente, Israël Mutombo et sa suite ont été accueillis par des cris de joie et de danse. À cette occasion, il a fait un constat satisfaisant de la construction d'un centre de santé construit en matériaux durables. Ça n'est suivi de la présentation à la population locale par l'AG d'Ira Congo, à celui que les Congolais appellent affectueusement Papa Sango. Prenant la parole à cet effet, Israël Mutombo s'est entretenu avec la population locale sur la planification familiale et les réalisations d'Ira Congo. Boyebi oyo babengaka planification familiale, boyebi yango? Na bana boye pona basi na mibali boyebi planification familiale bokoki kobota bota bana mingi te obota kaka na kolandana ya makoki na yo po soki oboti mingi ozala makoki te kotia yo na pasi obota na ndelo boye te awa era pekisi bino bokata banjete ya solo balobi era boyi bokata banjete ya solo bon aboyi bokata nzete pona nini oya yebi tina baboyi bakata nzete nani po ebatela boyebi ke nzete ebatelaka boyebi yango. Par la suite, il a été convié à faire une visite de ces centres de santé répondant aux normes internationales. Plusieurs services tels que l'échographie, la maternité, imagerie et biochimie complète, ainsi que les laboratoires modernes et différents départements avec une capacité de 21 lits évaluée à plus de 200 000 $ américains. Par ailleurs, Jean-Robert Bwangoy, communément appelé AG, a révélé le pourquoi
de la construction de cet hôpital et promet la construction des autres hôpitaux dans les différentes localités. Nous avons dit à nos frères de Inongo, vous allez envoyer vos malades chez nous pour se faire soigner. Exactement. Ça donne aussi de la vie ici. Nous avons ça ici au ESA, un dispensaire, l'hôpital secondaire. On a plan à Mounene, on a l'obéqué qu'on a au fond. On va partir là-bas. Et tant que tu vas voir un hôpital dans un état de délabrement très avancé au à l'époque coloniale. Nous allons construire une addition pour moderniser peu place où on a et on va mettre des équipements. Peut-être en Gongo, nous allons faire la même chose. Comme ça, nous saurons que lorsque nos malades, nos frères et sœurs ici dans notre concession seront malades, ils ont des endroits pour se faire soigner convenablement. Par la suite, il était allé visiter une école et Pays Bali, au Sobé, construite en paille par la société de coupe de bois, Soformant, qui a exploité la forêt pendant 5 ans, qui malheureusement n'a rien laissé à part cette école que vous apercevez, qui d'ailleurs se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ici, tout est complètement ruiné. Par la même occasion, quelques enseignants de cette école ont sollicité l'indulgence des autorités compétentes. C'est pourquoi nous déclarons pour côté de pour nous faire construire une autre école pour secondaire. Ah, ok. C'est vrai, nous faisons des vacations. Ok. Vous enseignez secondaire ou secondaire. Ok. Donc il vous faut une nouvelle école. Quelles sont vos difficultés ici? Que l'État peut résoudre, à part ERA, que l'État peut résoudre? Les difficultés ici, c'est rien que pour... Donc, nous n'avons pas des documents pour l'école. Donc, il faut se débrouiller. Vous voyez que quand on voit d'autres écoles... Vous n'avez pas de bibliothèque, pas de librairie. Chez nous, il n'y a rien. Voilà même l'enseignant qui doit se mettre assis sur un banc. Au lieu de nous amener des tables là, une chaise... Vous n'avez pas de craie? Bon, des craies, il faut que le directeur paye ça, et puis il nous donne. Mais pourquoi on a écrit un... Bon, vous savez, l'intérieur, c'est toujours comme ça. Et celui qui a écrit ça, ce sont des petits enfants qui écrivent. À cet effet, Israël Mutombo a fait une mise au point de non-respect des cahiers des charges par des sociétés exploitant la coupe de bois. Tokati ici, Tutiki Nongo, tout s'est retrouvé à Wanaibali, Toyota la Bandeko. Pourquoi je suis dans cette école? Je voulais juste faire un constat. Ndenge bato baza koya bapaya bazo ya koyiba nzete na zamba kokata, mais en contrepartie ba cahier des charges ezali respecté te. Bandeko ba souffrir. Pamba te société moko ya ki liboso ko monango Soforma. Ba ya ba exploiter nzete pendant 5 ans bakati nzete bakenango. Mais en contrepartie bango moko bato ya communauté bazo ata eloko te. À part ekolo bomoni oyo ezala ba condition ya pasi d'abord batongi yango malamu te ba condition donc eza pasi pona bana. Eloko moko ya molongo ezali te. Hormis peut-être ERAO ya ekosonga bango autrement, moi na mboka me atie maboko pour que bango lelo mo bazo sepela baza na avantage mingi depuis bandeko ya projet ya ERABAye baza kosalisa bango. Mais botala ndenge bazo exploiter congolais na mboka na ye. Awa toza na lac Mai Ndombe. Binombo bogota la vue o ezali na Mai Ndombe. Binombo bogota la position bazali stratégique. Bato il fallait ba vivre bonheur pour bazo respirer mon PPA solo. Mais malheureusement ba conditions za infrahumaines. Signalons qu'avant de quitter ces villages, la population locale, bénéficiaire de plusieurs formations sur la protection de la forêt, lui ont présenté les fruits du résultat de leur travail champêtre. Peuples autochtones et Lokanga, le journaliste d'investigation et le patron du groupe de presse Bosolo Télévision, Israël Mutombo ainsi que toute son équipe étaient obligés de prendre les canons rapides pour retourner à Inongo. Au cours de cette traversée sur le lac Mai Ndombe, des tempêtes orageuses et obscurités ont fait perdre au capitaine le contrôle de la navigation. C'est grâce à un enfant qui était au port du village Nkodi qui, par justesse, est allé signaler à l'ingénieur et quelques personnes de ces villages sur les dangers qui guettaient le passager à bord de ces canons rapides. C'était déjà tard, à 18h heure locale, que les canons rapides a pu accoster dans cette contrée. Après un petit moment de louange et adoration, question de remercier le bon Dieu pour
les avoir épargnés du pire. On devait piquer directement pour arriver à Inongo, mais très difficile, sous un plan. Il y a la tempête, mais il y a aussi la pluie. Au même moment, on ne sait pas continuer notre... Rester voir un peu si ça va donner, que la tempête pourra se calmer et on va poursuivre notre Israël Mutombo et sa suite étaient obligés de se remettre à l'abri dans une école en pleine construction, question de se reposer afin que le climat de la navigation redevienne normal. Et c'est vers 0h43 que l'équipe de Bosolo Télévision, avec à sa tête Israël Mutombo, a pris la direction du port pour remonter dans le canon rapide pour atteindre Inongo, et c'est à 1h23 que le canon rapide a pu accoster confortablement dans le port d'Inongo, où le patron du groupe de presse Bosolo Télévision devait continuer son travail d'investigation qu'il a fait journée dans cette contrée de la République. Allez, nous sommes en direct. On va continuer. Boza Ebele, Libosu va TV Labido, Bozo Landabiso. On va prendre le deuxième voyage. Mais Bobo Sanate, exclusivité, Bogozo Yango, Namakamunyo, Sondenge Yango Ezakoleka. Donc on a fait un grand travail. Ceux qui aussi ici, Misala, je pense que Dieu voulant, demain mercredi et jeudi, mais Lelo Bozo soit déjà là-bas, exclusivité. Nous avons décidé de nous rendre deuxième voyage à Lualaba. C'était déjà prévu, il fallait tout comme. Équipe à vérificateur, to Soukoli, to Lati Bilamba, jour moko, biso à l'aéroport, to Zago Kende, Kolwezi. Parce que même pour to kota la babisika ndenge, il faut to transiter toujours par Kolwezi. To kamati avion, to yeko koma na Kolwezi, tango to komi, biso wana to kei malembe, to kiti déjà l'aéroport. To tamboli wana toza les 31. To yaki les 30, siko les 31, to kiti na avion. Toza ko kene. On a kiti bo moi ba to ebele bazo lukaba monanga ma pembe ni sango. Comme d'habitude, ba moma makasi pona biso to kangisi ba photo nyonso esali malamu. To longwe place wana biso wana to kei. Muke to yeko koma na hôtel place to zalaki loger. To bondeli, sima ko bondela, to lali na biso. Le coup, la tokomaki déjà na pourquoi fatigue ezalaki le jour suivant ezalaki je pense vendredi nde tobandi mosala to tamboli ba place ebele na tamboli tokendaki na Katebi ezali place moko tokendaka semaine touristique et salamaka na Kolwezi mais na zone wana nzela ezalaka te donc tokendaka nzela ezalaka ya mwa moke mais basili ici 3 km au total ba tongi yango 6 km. Tokepe kotala ba école bande konangai makambo na moni na Lualaba contrairement na Maindombe soki to fungoli misute mikolo ezali koya Lualaba ekoki kokoma capitale soit économique soit la koko déplacer pena Kinshasa ekekuna parce que na moni construction nazo benga yango province chantier sous le leadership féminin, il y a Fifi Masuka. Ce que j'ai vu là-bas. Même un aveugle peut témoigner ce que j'ai vu là-bas. D'abord, Tobandaka na RN39. D'été, on va attendre les images. Tobandana RN39. RN39, route nationale numéro 39, ezali nzela oyo tozo route la Kolwezi, donc Lubumbashi Sokozoya. À partir de Nzela na yo koti po ya na Kolwezi likasi nyonso ozo na RN39. Nzela wana ezalaki kaka na deux bandes ya pamba. Ezalaki na bande aller, ezalaki pe na bande retour. Kaka deux bandes ya kokende na yozongo. Mais ngai nazali curieux quand je suis arrivé na tamboli na RN39. Na ke komona nzela ekomi 4 bandes. Na tikaka yango 2 bandes. Katumbi atikaka yango 2 bandes. Mouyej atikaka yango 2 bandes. Fifi a commis yango 4 bandes. Je suis allé voir moi-même. Batu bazole kana bata Katumbi, batu pe ya Mouyej bazole ka place wana.
Même les opposants baza koleka place wana. Ezaka pona kuna te, awa tolobaka pe pona Kabila. Mobutu atikaka boulevard na 4 bandes, 2 bandes aller, 2 bandes retour. Joseph Kabila Kabange a commis ça yango 8 bandes. L'histoire retiendra. C'est Kabila qui avait fait ça. Pour le battre que 8 bandes Tshisekedi mutasaka non, c'est Kabila qui avait fait ça. L'honnêteté intellectuelle yango wana. Kabila muta commis ça boulevard na histoire photo yeb. Muta commis ça botuni bana na classe dans la commis ça boulevard 8 bandes. 4 aller 4 retour. Muta commis ça ngo Kabila. Mais ndenge pe ba kotuna bana na province ya Lualaba. Nana komisaki RN 39 4 bandes 2 bandes aller 2 bandes. Loba Fifi Masuka, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Nege tokolo ba mutacha so de mouton. Ezanani, eza Tshisekedi. Mutabongisa mama yemonani Tshisekedi. Eza ba biloko ripe ko tanga batu. Babenga ngo l'honnêteté intellectuelle. Nathalie RN 39, j'ai tout vu. Oh bozo mono nyoso tozana Lualaba. Nzela babongisi tokomi et nous avons décidé d'aller à Nzela pour na kotala makamunyo so ndenge za kotambola na keko visiter même ba orphelina na kendaki Nathalie ba orphelina place baza ko sala orphelina pour na kokamata bana boyebi ke mama moko azalaki kuna kamata bana a séquestrer bana na kati ya ndako. Bino ozo kanisa bana baza na kati orphelina nzoka mama wana sala kande troke ya bana selon les informations mama moko azako. Mais gouverneur ya province avec la sens ya humanisme naie très élevé par le biais ya ministre naie atindi bango na kati procureur azalaki na kati bake ko récupérer bana wana po batia bango na ba condition normale awa kutu bozo mona ezalinde place ya transit ya bana bayaki na bango kaka en attendant bazo silisela bango place mais na minute bana il faut ba kende kota déjà po batongeli bango déjà centre hébergement o ezo kamata à peu près 400 personnes pour na bano baza ba orphelin pe na ba condition normale o ezaki centre moko ya transit ya pamba muto asali yango Fifi Masuka j'ai vu là-bas na lobite que na Lualaba nyonso eza rose mais tika na loba makambo na moni de positif na moni yango bana bakomi na esengo balati linete ya papa sango tovandi na bana tozo yemba bana bazo seka bamoni papa ils ont vu sango muto apesi bango sourire nani c'est Dieu au travers de Fifi Masuka bomoni place pasali bango o nde logements sociaux et nani orphelina o batongeli bana o balongoli bango na ba condition ya pasi batongeli bana orphelina o boza komona o tobeta maboko te sengeli tobeta maboko na ke kotala ba université. Moïse Katumbi tango azalaki gouverneur ya Katanga Mobimba atongaka université moko ya bien na taille oya kokai kotonga à l'époque Mouyej pe tango aye Mouyej Mangenz Mans papa social tango Mouyej aye Mouyej pe atongi pe université ba image ezali botala yango pe na documentaire après émission a et lelo Fifi Masuka asangisi oya Mouyej asangisi oyo ya Moïse Katumbi a multiplié yango par 4 yango ne Fifi Masuka zo sala sango lo bien multiplié oui monsieur okolanda ngo kala bosolo anako commenter les images ekoloba kaka ndenge Yesu a multiplié ka mapa ata ya nkolo le kaki ebele po nkolo aza nkolo mais na ju expression ya multiplication batongi faculté ya médecine onyo sozo monoyo bazo tongande clinique universitaire moderne mais la PB doit teli bango faculté ya médecine onyo sozo monoyo bazo tonga oyo fino Moïse Katumbi atonga ki ezali oyo pe Mouyej atonga ki ezali mais oyo mwasi aye kotonga abongoli yango mbala minei apesi yango ndenge bozali bokoyoka ba explication na banquette cause la précédente enquête ezaliao so ki tosili si bosolo yokota bokolanda ngo en direct Nathalie biloko ebele nage kotala ba pont lisolo ya 1976 na 1977 tango ba sécessionniste ba yeko bundisa bande kokuna na Lualaba na Katanga à l'époque matata ezalaki makasi stratégie ba sécessionniste ezalaki nini ba bombardaka ba pont pour na ko permettre avancer ya ba soldats na bisote batu ba beta na masasi batu ba kufa ba soldats na biso ebele pe ba kufa ba soldats ba paya pe ba kufa
bakunda misusu na muchacha mususu bacha bango kaka na centre wana ya Kolwezi ezaka na RN39 oyo lelo pe gouvernement provincial ya Lualaba abongisi yango pe bokomona place bakonorer bato wana kala mingi te bacheli bango modèle comme site touristique soko okoti bazo expliquer ngai moko yango place momo ezalaka boyete Mobutu atikaka yango Katumbi atikaka yango Mouyeja atikaki yango mais moi si abongisi yango. La femme sage bâtit sa maison. Je suis allé là-bas, j'ai vu. Et celui qui a wanate. Nathalie Bapon. Nenge bazotonga Bapon. Construction à Bapon. Oh, et beba depuis 1976-1977. Mais basali Bapon wana. Bapon est tika ko exister les sous-outés. Mais bazo sala Bapon ezali moderne. Ngai moko na kei pe na moni yango. Pourquoi ne pas aimer? Pourquoi ne pas aimer ce que cette femme est en train de faire? Beaucoup de explications sur la documentaire de Bokolanda. Na suki place wana te Nathalie ba école nde boko lemba. Nathalie ba école eleki ndelo ba école nde eleki. Donc Luala ba école nde école, université nde université, hôpital nde hôpital. Banzela ba route secondaire bazo kota. C'est vrai que nanu ba silicité. Un grand travail est déjà fait. Dans l'hôpital que ça 100%, mais un travail exceptionnel. Natamuki au moins la moitié de la salle, il y a province, ça c'est exceptionnel. La femme sage qui bâtit sa maison. Moi-même, je suis témoin qu'il est. J'ai vu. Moi-même, j'ai vu. J'ai décidé, finalement, mes frères, token à l'intérieur, token à territoire. Nakena Sandoa. Pendant que de Sandoa, il faut que l'on voit Kolwezi. Il faut token de à peu près 300 km pour tout maintenant na cassage tola na cassage bandeko nangai tolongwe à partir à 13h 14h nzela wana eza malamu te nzela ya RN39 o ezokende tidi lolo eza nzela te mais eza la compétence ya gouvernement provincial te eza la compétence ya gouvernement national na koyela bino na ba chiffre na koyela bino historique na kopesa bino na ndenge ba kopesa la na nzela wana. Mais nzela wana eza impraticable. Na ebandeliso ki to bandi eza à peu près 60 km. Wana gouvernement provincial muto salaki to yoki malamu to tamboli. Mais oyo ya suka wana iloko moko eza te. Gouvernement provincial atongi pe à partir ya cassage ti okoma Sandoa. Donc so longwe la cassage po okoma ti pa badel kainda na mboka na bango. Okene na normal. Même na mboka ba Mouyeja. Mouyeja tika ki yango te Adel Kainda pa sala yango te. Et tika la kaka bongo. Mais biso toke to moni fifi masuka nde asali yango. Asali nzela o ezalaki te. Ba bongisi nzela tozo rouler sans à l'air. Mais ah toza na butu. Tozo rouler ba 23h 0h na butu. Pendant que de tina cassage. Tokomi la cassage na butu. Moyen ezalité. Nyo soane za musala tozo ke ne kotambola pona kangisa ba photo te. C'est pour de grands reportages. Nous sommes une équipe de vérificateurs. Nous sommes une chaîne d'investigation. Nous sommes arrivés à Kassage. Boyoka Kassage. Batobele bakendaka na monaka période mokote toke Kolwezi toko ça la banquette. Mais vous vous limitez où? Peut-être vous en la bino kaka na kati ya Kolwezi. Mais zwana nous nzela kende. Ah on a surprendre bateau bazo sala nzela na butu. Bateau bazo sala nzela na butu. Bateau bazo entretenir nzela na ke komona bango na butu. Bo wala ndango na banquette tout à l'heure. Nazo tike la bino plateau bo wala ndango. Na longwe place wana to tamboli to yaki olalawa to pemi moi quelques minutes na cassage na tongo wana biso yoyo to lobite to continuer sunzela wana ya Esther ya mume yaya wana Mathieu bomona ki Roublin Bamba sango ye wana bimi to yeto bondeli susu mwa muke tango to sisi ko bondela to lobisi ko to bima token to longwe wana poto baluka boye na mona kaka na coin wana si ma prière tant to pusani batu baye ko kangangai batu bazana train oyo bozo mona oyo utidi lolo ezo ke de Kolwezi bazana nzela mulai ya kotambola balongwaki depuis 12h tant ba komi na 20h bazako obligé balala pona nini ra ezaka moko bakoko lekana te donc so balobi ba poussa na train oyo liboso kuna bakotutana. La moindre des choses, il faut battre les mains, va permettre Raye Kendenzela Moussousou, et puis Bango pe bakende. De moni bavani na 5h ba moni ngai ba reconnaître sango na biso. Ngai ona bango.
D'été, tchana no moisson. Tchana no moisson place. Tchana ba moisson. To sur la bandeko. Tcha moisson. Ouais, SNTC. Ouais. Ils peut profiter pour la zélesse bébé kufa ouais de transport les kilo makasi. Ouais, yango bozo profiter na awa. Yango to profiter awa pour to ya ba congolais. OK. Bosali combien d'heures pour le dire le tiers? To melika. Ah. Bon, moi, 12 heures. Moi, il a 12 heures. Comme depuis 20 heures, nous avons la croisement. Ah, il y a très monsieur sur quoi les cas. Ce qui est en gros, l'équipe de Binoboké. Il y a où tu as très loin. Très loin, tu as le zé, ils ont dit lolo. C'est très passager. Ah, ça y est. Ils ont mis le belé pour la Otambo. Ah. So, on va l'équipe de Bokeh. Ok, c'est bon. Mais à part ça, dérangement, exact. Est-ce que. Est-ce que Basoda va déranger bien? Bon, Basoda va déranger. Bisoto, là, normalement, le coteau, très pour la autant, les gens ont un kilo makasi. Vous comprenez? Donc, côté a dit Lolo, les amis découragés parce que la circulation est zate. Vous comprenez? Donc, on peut profiter de l'État. Ok. La transport à Malonga Pesate. Allez, on va terminer. Nous, on va continuer jusqu'à Sandoa. Bon voyage à tous les passagers. Bazotambola, c'est pas facile aussi. Hein. Quitter dit Lolo comme il témoigne aussi pour arriver jusqu'à Kassaji. Botalanzela Ndengezali. Toujours Sengamboka et Bonga. Sans chemin de fer, il n'y a pas de développement. Mboka nyo sur les chemin de fer, ils ont permettre d'abord transport à la facile, mais ils ont relié la province nyonso. Un grand Congo sans chemin de fer, il faut tout ça dans le développement. Parce que place auto ko ça la nzela ma belete, ceux qui chemin de fer ezali, bazongi si yango ndenge mondela sala ki yango, yozala bien. J'ai toujours bon naza le logo tenzele za mulai. Pesa ka weza. Na linga na ba kodo bobo sala ba kodo. Bobo sala ba kodo te kodo ali mo eloko. Pour ça la bien. Naza un logo na fisi no mo descend. C'est ça la bien. On va découvrir Bissoir. Allez, merci beaucoup. On va partir. Allez, comment te tamboli, toke malembe, to pusani, toke malembe. Tu es comme à la Sandoa. Sandoa n'est pas à Badel Kainda. Tu comme wana, babongisi lié déjà nzela ko tambola ne malam. Muninga na mwasi mutabongisi yam. Abongisi pe nzela malamu ti epa ya bamuyeji. Nzela o ezalaka te. Babongisi li bango. Muto asali yango masuka. Vous pouvez être contre la femme, mozotambola na nzela o ya bongisi. Il y a contradiction. Il y a contradiction. Yango la lobaka peut-être o loba pe mabe ya Kabila, totala ka pe ba boulevard. Ozo loba mabe ya Tshisekedi, moza pe bénéficiaire. Ngana lobi bo critiquer, il faut critiquer sévèrement quand ça ne marche pas. Ngana lobi makambu ya Goma, ça n'a pas marché. Carnage wana, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand ça a marché, le la mama yemo. Les loyo soki to la musi bato ba kufaka ba kota la mama yemo, même Mobutu akobosa la mama yemo. Parce que o basali la mama yemo, eza sous correction te wana eza ko exagérer. O basali na kanchach ba exagérer. Ba exagérer. Soki 51 etambola ka malamu. Mama yemo lelo to ngaki to beta lisolo mususu. Toyeko kendeti tokomi na kasa na Sandoa tokutani na batu bokolanda ngo na ba image na komi na Kasaji na kutani na batu belé Adel Kainda pa yaki période dango tozaki na presque les mêmes jours yaki na un avion selon ba information biso pe toyina ndenga na biso na kutani na ate na sololi na ate na yeko kutana na ba chef coutumier oyo Adel Kainda selon ba chef coutumier abengisaki pour ba yako yambaye bokoyoka yango na image ngala zala makamba kolobate. Nazala ba commentaire te bango moko bazolo bandenge nini Adel Kainda négligé bango sango lobi ngaite kotu na ngaite moi je ne connais rien bango nde bato bazolo bokolanda yango kuna nake kotala pont moko bato bakufaki eza na Kapanga nazo isu nzela na ke au total nakomaki déjà au délai ba 680 km 680 km na yeko koma na pont moko na yeko kuta pont ebukanaki le 18 février, ça là qui m'a kellé le peine à l'oloba makasi. Et ça quand va point au moins va pondre tout autant pour la nuit tout caminer ba tout batie ba bongete ba antenne. Tonnage les cas qui est quoi ici pour heureusement que mutu akufagite.
bien que chauffeur azalaki ye moko na kati pont wana ebukana alors pont wana depuis ekenda pasi pont wana basali yango ekomi déjà na suka babongisi tonnage ndenge bozomona wana donc nyonso bazolamba je pense que semaine tozokota pont oyo batiango déjà na place soki nazongi kuna na kolakisa bino déjà ba image ya pont oyo esili déjà yango bazopose na komi sur place na solo na bango nyonso wana ezalaki malamu grâce à leadership féminin d'une femme qui travaille nazolobela gouverneur ya province ya Lualaba Fifi Masuka yende asali yango. Ce n'est pas un homme, l'histoire doit retenir cela. Bazo sala fonds propre kaka ya gouvernement provincial ba pont kolobate na eko surprendre pe bato bazo katsa na moni un groupe de jeunes baza wana bazo katsa mais vie eza pasi. Vous devez penser à la population. Ba jeune bozo mona ba uti mweneditu sikoyo bakendaki dilolo bazo kende kosomba carburant po bakendo teka na mweneditu basombaka 25 litres ya carburant basomba na 41 000 francs pour bakende koteka yango na 100 000 francs bazo lokola 61 000 francs ou 60 000 francs si vous voulez na bidon moko ya 25 litres bazali 7 bazo kende na pasi ba expliquer nga bokola nango na documentaire na pesi bango quand même moi soutien na solo na bango bokoyoka yango bango moko balobaki pe na Félix Tshisekedi balobaki yango dete toyoka bango mwa muke c'est très important parce que nous sommes arrivés à la fin il y a deuxième nani et ça va arriver après alors tokotia ba jeune wana bokoyoka bango ndenge baza koloba alors na lobby place wana makamu nyonso esili nazongi na yeko kene la cassage nazongi na cassage na moi na ke tala biloko ni batongi. Qu'est-ce que je retrouve dans des villages? Fifi Masuka na village, dans chaque village on a kouti. La particularité de la province Moussousou, par rapport à on a moni na ba territoire, na kouti ba hôpitaux ba tongi ba hôpital ya balabala te. Ba hôpitaux ya minene o bango ba tongi ngamoko na moni. Na moni ba hôpitaux ya minene ngamoko na moni. Batie ba service nyonso na kati. Batie na ba morgue na ba territoire. Wana tozala ba territoire. Nazolobela makambo 145 territoire te, nazolobela makambo province à Lualaba. Makambo province à Lualaba etongi na ba territoire nango, so comparant on a 145 territoires, il y a pas match. Moi-même je suis allé voir. Batongi ba hôpitaux ya minene. Ba école na papa wana nazoloba note ke toza na Kolwezi. Nazoloba note toza na Kasaji, nazoloba note toza na Kapanga, toza na Sandoa. Tokomi kuna bokuti batongi école bâtiment ezana 18 classes 5 bâtiments pour na 18 classes salle de classe batieli bango terrain à foot batieli bango terrain à basket batieli bango na poste de santé hormis ba centre de santé à mineno basali ba polyclinique na on a mona yango na tambola quand même na Lubumbashi ezate na Katanga na tikali ko mona yango même na Goma na tamboli na ba province c'est que j'ai vu chez Fifi Masuka. Ça c'est exact. On n'aime pas les pays comme ça. Masuka exagère. Moi-même j'ai vu. Nathalie Biloko yandenge na ndenge. Les écoles, ba route. Tokendagi route ezobima Solwezi na Kolwezi. Po mutu moko ayebi nepe kolobata lobi Solwezi ezalaka te. Ah toza na route Solwezi na Kolwezi. Bazo sala nzela ya plus de 70 km. Ezokende na frontière ya Zambie. Pour permettre mituka minene le kaka ngai moko sango na ke tala yango tala beton bacheli yango wana bazotonga ba presse na biso ya ba popcorn ote wana nde beton ya beton ngai moko na ke tala yango Fifi atongi yango donc nzela dans tout ba gouverneur ya ba province mususu bosala kanini tala bata bosolo couleur ba komaki pona ko lakisa passe wana Guy Bochard Joffé Hervé Photo na Mathieu tala couleur ba ngo ba komi pona musala tala passe ya reportage tala 15 iwana Botali ya Yohan. Ya Esther ya Mumbe. Wana roublé atikali kotoyo, Mohamed pa azali, Platini nous voit azali, précieux muyoko pe azali. Nzela oyo batongi. Siko na otuna ba province mususu. Boko bisango te kuna minéraux ezalaka. Chaque province ya Congo ezali riche. Mais bato bazo sala nini? Awa na kenda ikota la pont moko ebukanaki, bato bakufaki plus de 20 personnes. RN39 bakundaki bato mususu place na ke ipe kuna na ke kotala bango na komaki pe na cimetière na muchacha na butu na ke kosolwa na bawei na yoka bango pe bayoka ngai kingunza esala na kendaki na muchacha na koti na cimetière na 22h30
na koti na cimetière. Oh bakota na cimetière na butute. Nana komaki mukandaki bakota na cimetière na butute. Nga nazaki na misala na ngai ko sala na koti na cimetière. Nazaki na misala na ngai. Na koti na kati ya cimetière na silisi misala na ngai na bimi. Po to tambola ki nzela na zwaki ta okota cimetière te. Ba voyage bele tokendaka pe ba cimetière. Toke na kati totali pe cimetière. To sololi na bawe. To pesi bango lokumu na bango kingunze koti to bibi toke. Oh là là. Finalement tozongi. Tokendaki ba musuku antenda. To tamboli ya ndenge na. Nake kotala aéroport. Je vais terminer par l'aéroport parce que natalaki bâtiment administratif et assemblée provinciale wana kutunde kolobate bâtiment administratif au basali na Lualaba eleki et assemblée nationale na biso même ouais ya biso ezaka na munene mais confort na kuti na kati ah nzambe na ngai j'étais tenté de postuler tant la moni bakitinga la binzambe na ngai il faut na postuler mongoko bozo ibsanga yo lobaki ko postuler te tala bâtiment administratif Fifi Masuka bokoloba makambo nyonso bokoloba ezaki Masuka te ezalaki muyeje bozela na kopesa bino documentation soyez calme pas d'agitation historique ezali documentation ezali bobanga te na ekokota na kati wana na vani na kati bureau ya président de l'Assemblée provinciale honorable chers collègues na yoki lokumu mboso ayo kaka hein na yoki lokumu ya Godempo ya kala tango azaka na président de l'Assemblée provinciale tango azovana na kiti na yoki yango kuna voilà tokoti na kati et finalement si mako visiter o nyonso eza ba salle na bango place bango ba vandi ba bureau oh exceptionnel hein? Lualaba Masuka fait un grand travail. Masuka mérite le respect. Masuka mérite l'accompagnement. Masuka il faut je ne dirais pas qu'il faut la chérir mais il faut soutenir la vision oh moi na moi c'est ça obi basi bazarar ba o bazo sala misala to banda ko tanga mingi ka F bazai ba l'époque bazaki pe na gouvernement te auti kokota to ebite bilan na ezandenge ni bilo bato bozola na bobi bilan na mais si nous devons parler des femmes aujourd'hui bolobela Masuka boyo kasonité sango ya Masuka na gestion na ye et que il sango pe tala na lobelo côté alobate et traverser ba frontière. C'est que j'ai vu là-bas. C'est quand tu es au aéroport, bandego nangai. Aéroport. Est-ce que vous avez dit que l'aéroport, nous sommes tous à Congo, aéroport ata moko eza certifié zate. Oyo peza aéroport eza la ba norme mundele andimi. Ezate. Tous la biro kwa miko ezangi biso nanu bandima bisote. Mais la côte na aéroport ya Lualaba. Lokola nazana Charles de Gaulle be ya muke. Aéroport ya Kolwezi. Lokola nazaka na Charles de Gaulle me ya muke. Kota na kati. Tala biloko bache na kati. Na kotia commentaire mingi te. Mais bokolanda yango na documentaire après bosol. Kaka ndenge nazaka na Charles de Gaulle na zobima, ou bien oké na Manhattan, ou bien oké na oh nzambe na ngai. Lualaba. Oh nyonso toza la kati aéroport. Kolwezi. Ça c'est le leadership féminin. Ça c'est une femme sage qui bâtit sa maison. Boy. Les choses qui n'ont pas existé depuis l'indépendance, même Mundela yebi yangote. Mais moi si ndazo sala yango. Bazo sala pe piste ya sika. Oh, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'encourager, comment ne pas te soutenir. Ndeko mwa tuninga lobi sango oke kuna po mbongo eza ba kofuta yo. Bongo na mai ndombe mbongo ezalaki. Bongo na yeyimbo mbongo ezalaki, bongo na bumba mbongo ezalaki, bongo na mweneditu mbongo ezalaki. Et bongo na ngandajika mbongo ezalaki. Biso tokendaka partout. Mais le travail mérite le salaire. Ceux qui te salent moussala, ceux qui bafouti biso, nous allons prendre l'argent, on ne va pas refuser. Les pasteurs auront sa dîme. Les orphelins vont bénéficier de quelque chose. Ba Weston et Kosombama, ba Balmen et Kosombama. Okoboya ndenge nini. Ceux qui bafouti eza moussala. Azoate pona nini. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Oyo nyoso aéroport. Bokolanda yango tout à l'heure. Donc, en conclusion, pour un rapport et un voyage à Kolwezi, Lualaba en général, Lualaba, province chantier,
sous le leadership féminin. Il y a Fifi Masuka. Exceptionnel. Péazo continue. Oh, bon monde dans la Gizibino. Et Zakaka, 60% de chantier. Na sili sagite leki. 40% na filmé nante. Ceux qui na filmé Bokolemba. Bokolemba. Bon, ba logements sociaux. On l'axi ba logements sociaux. Ba tongeli ba créseur ba logements sociaux. Bana na biso ba lukaka, bazo luka minéré. Mais na ndenge ya maboko, na ndenge ya koya moi pau, na ndenge ya moi Congo, ba logements sociaux ba tongeli bango. Tala banda ko bazo tongese sile, kaka na province wa. Nzela koloba te. Logements sociaux yango ba tsheli bango. Awa wa tozo mata likolo, zela drone ko mata. Précis azalaki wa. Onyo zozo mono cimetière des abanda ko bazo tongela bato. Logements sociaux. Biloko na monaka na Angola. Où est 100 jours, où est programme à 100 jours, où est province. J'ai vu ça. Banda ko se sili ezali, ba ope bazo tongese comme na phase asuka balati sezai. Logements sociaux, nani asali yango sango? Fifi Masuka. Akomisi muninga mobali pasteur, Fifi Masuka. Botala biloko ya sali. Nyo soza la documentaire bokozo yango. Allez, on a fini là-bas avec Fifi Masuka. On a fait un grand travail. Nazali épaté. Nazala Isengo mingi. Pasteur Kindomba. Pasteur, il y a sans pression. N'a pas si on botte l'homme de Dieu. Je n'ai pas de problème personnel là. Je n'ai pas de problème personnel là. Mais néanmoins, dans cette église, vous croyez qu'on encourage Bana Bassi, par exemple, vous devez travailler, apprenez à Bana Nayo, à Bassi, aux autres entrepreneuriat. Naïbi Koza Mutamaïl. Lobena Bango, Makambolo, la Makamboyo. Pasteur Kindomba, Lobana Bango, entrepreneuriat, encouragez Bango. Kobimisa ba énergie mingite na makambo ba artiste. Yo za pasteur, aux autres ya batuba kindelola. Ndenge nini dio de la chair, yo ko yikoloba ke artiste tel aleki tel. Yo zo bango ndenge nini. Yo kaka pasteur te. Ndenge toza boy banzembo ya fali ezobeta mao. Au-delà ya ba pasteur, okoko yo kango tuni wana nani. Mais okoko koma na niveau to yeba ke fali aleki fere, to fere aleki fali. Pasteur yo ko yeba ngote. Soko yebi yango seko yo kaka bibi la renta. Seko yo kaka Patrick Mangaya, izakana Mangaya. Pasteur ozo yeba ndenge nini ke fali aleki. Ndenge nini ozo yeba ke fali aza numéro 1. Pasteur ozo yeba ndenge nini. Oyokaki Bibi la Renta, oyokaki Patrick Mangaya, oyokaki Nosbi, ozo yeba ndenge nini. Je ne dis pas que fali aza premier te. Na lobi te pe que fali aza premier. Ça je n'ai pas dit ça. Mais nous les journalistes, nous pouvons témoigner. Nous avons le courage de dire que tel artiste aleki tel artiste. Par rapport, il y a point de vue, par rapport, il y a n'enge badonné zaleli. Nous pouvons arriver à une conclusion. Mais pas un homme de Dieu. Et surtout, le bien du haut de la chair. La chair. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Osa na chair. Oso communiquer. Vinzambe akiti na chair. Mais vous vous donnez le luxe de parler de frère Fali à l'église. L'homme de Dieu. Je ne peux pas vous attaquer. Mais je suis en train de vous interpeller. J'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Mais je vous dis, parce que l'on bibi dans les réseaux sociaux, moi, il peut vous aura dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas utiliser la chair. Bon, confondre chair na plateau à TVT. Na plateau à TV, toza la makambo to ikolo. Mais na chair te, na chair te. Place nzambe azo kita. Place batu bazoya ko botama. Batu bazoya ko place pas problème na bango zo bazo solution. Mais yo utiliser chair po otombo la fali. Na lobi te que naza jaloux ya fali. Na lobi te que fali aza les premiers te. Na lobi te que fali pas aza les premiers. Mais néanmoins na chair te. To batte la chair. To batte la chair. Ce qui oyoka ka bibi la renta, tamie. Ce qui oyoka ka mangaya, tamie. Ce qui oyoka ka service à fali, tamie. Mais na chair te, épargnez bana nzambe na makambouane. Bana ngo besoin te. Botika bana nzambe, bote ya bango ka lilo babake. Pe na suka yo moko lobi, sima boko loba o aza na kisi. So aza na kisi, yo pourquoi zo simba kisi te? Pasteur yoko tinda batu ba simba kisi te. Oko encourager yango te. Même d'une manière ou d'une. Même la manière de parler oko sa la lision yango te. Nous ne sommes pas contre les artistes. Artistes bazo sala musala munene po na mboka na biso. Mutu na mutu pe ayebani. Le deuxième ayebi ke o aza le premier. Le premier pas ayebi ke o baza baleki na ngai. Ba yebani bango nyonso. Mais na chair te. To bate la chair. Na okaki makambo ya pasteur Marcelo.
comme l'homme de Dieu aussi. Que je le salue aussi, j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois dans son bureau. Je le salue, que Dieu le bénisse. Alori Makambuya, oyo ngana lubaka déjà. Ngana lubaka kino aza pauvre orgueilleux. Kino aza la galanda kwa chambre na salon azoli yango bonne na lubaka déjà. Kino aza na $20 mais yemo ka che 0 azobenga ngo 200. Ça j'en avais déjà parlé. Na lubaka yango ba vidéo etambola. Pasteur alobi yango. Peut-être c'est qui est un peu dur avec le pasteur, il a cité nommément le nom de gens. Il a cité Wemba, il a cité Kester et Menea. Mais quoi encourager Batouko Yebisa Batouke, vous devez entreprendre. Na vie, il faut la idéologie entonnoir. Et Yambarama foute belé me bimsara mouke. Ça, c'est ce qui est normal. C'est tout à fait normal. Pasteur a encouragé Batouke, bo privilégier ba dépenses inutiles, mais bo tika la plus na makambo ezali capital. Oko gagner $10,000, ozwa $70,000 ou $90,000 sombeli yango elamba, mais nanda kozana nyungwa mapa, to bana babengadi bango na classe. Ça, ce n'est pas normal. On est immoral. Les pasteurs n'a contexte soit nous allons a raison. Mais est-ce qu'il fallait citer nécessairement le nom? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de citer les noms de gens? Je ne sais pas. Si vous avez été conduit, tant mieux. Mais au moins ils ont choqué. Ils ont choqué. Mais vous pouvez conscientiser. Je suis tout à fait d'accord. Ba Congolais de nature na yebi batebele baza ba pauvre gay. Bana basi ebele to mona na TikTok. Ba garçon ebele basala impression na ndako na bango baza na ba pauvre ba rideau. Mboule zobe tozo kansazo ki mambula baza na carton na ye atandaki place alala. Je sais, ba extravagant bazali de nature, bazali. Mais il fallait pas citer les noms. Je trouve ça malsain. Il y a autant ba combo, peut-être il y a Batou tout ça. Avec beaucoup de respect, prochainement, Soginza me muta conduire autant ba combo ya Batou. Je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. Mais en tout cas, d'une manière générale, avec l'analyse intellectuelle, nous avons trouvé qu'il fallait citer Noya Wemba, ou citer à Ken Kester, Basala Mabe ou pas, il fallait tika, mais Bimisa Milimo wana banda ko ibisaban. Mais Milimo ebele pesa na biso mikolonyo so, il y a de cela 15 ans, 20 ans, ba pantola tayo tozola tato bane ko lata te, moto alaxi biso style ko lata e utilo lata, ndenge taille bazo diminuer wana. Milimo pesa na to bengani milimo wana te. Milimo wana pe to bengani yango te. Ba voiture a chero ba pasteur ba otambola nango. Lola mutelambi te, lemsu mutu mo aza homosexuel mutasala ki yango, mais to tambola nango wati. To tambola nango téléphone oyo. Est-ce que balamba ngo na lola ezaka kao? Ezaka kao. Bilamba tokolata, lokola biso na message ya Branham écriture ezali. Bilamba tokolata, pe tokolata ya cher. Branham ndalobi yango. Lata bilamba ya kitoko pe ya cher po eumela ebebate. Écriture ezali Branham a soutenir biso. Sokolata Weston, lata. Sokolata bal. Aussi longtemps bongo ezo ya lata. Mais Branham a montré aussi que tu dois travailler pour ta famille. Branham n'a pas dit que soko zimbongo kende ko somba Weston, somba veste so za la place ko lata. Te, soki so lataki. Soki oza déjà na ndako. Toza na bandako. Toza nesika ya ko futela malamu za mesure bana bazo tanga nyoso ezali. Mutu na mutu azana ndenga ko iko se faire plaisir. Mutu musu plaisir na ya sombi ba champagne. Mutu musu plaisir na ya bandi ko voyager. Mutu musu su délire na ye akoki ko somba kaka elamba. Ba opekisa mutu elamba te. Fotolata. Yesu babeti ye ba sete na ne kulusu ezali pona ni. Na loboko oyo mususu eza pona lobiko mais na loboko mususu eza pona ni. Eza pona bilamba. Ba sete Yesu azwi ne kulusu wana eza po ba costume betam. Sango lobi oui monsieur. Yesu akufika pona makambo lobiko ya molimo te. Même pona lobiko ya nzoto ezali, même pona kolata. Il faut tolata bientôt lakisa bato ke toza bana nzambe. L'or et l'argent appartient à Dieu. Bongo ba costume ko utap. Weston, balmen ko utap. To kolata. Tolata te. Dolce Gabbana ya sike bimi tolata to kolata. L'or et l'argent appartient à Dieu to kolata. Ochepo yo beti yango na nzoto Alexandre Makwine koti to kolata papa. Tokolata eza biloko na biso za ya bato mokili te biso tokolata lisumu moko ezali te somba elamba ya cher lata yango lakisa bango balmen lata yango balata ata bozala songi boke luka na prix ngala tindaki bino boluka prix te boluki na prix ngala lobaki makambo prix te mais lata zala propre soki nzamba pamboli yo mais luka esika na ya kovanda luka esika ya bana luka tangisa bana assurer avenir à bana na yo mais soko moni otikali na mwa mbongo na yo ozala besoin esengo soko sombela mba papa lata lisumbu ezate na lamba lata frère passer la kobimisela verset moko te baboli bato balata Weston te ezate wana ezate Weston na Bible bapekisi te bapekisi pe lamba ya cher te balobi na biso to lata d'une manière décente avec pudeur et modestie mais lamba ya cher frère eza autorisé ba sete ne kulu se pesa yango nzela lata yango lata.
Lata yango papa. Lata nde malam. Kolata bilamba ote couper sabato libaku. Olati bilamba lokwa bato maboma. To lati na kati bilamba ezomona nde mabe. Mais kolata vos frères lata lisu mozate. Donc l'homme de Dieu avait raison de parler de quelque chose dans un contexte. Il y a kolakisa bato entrepreneuriat que bokoyi ko ça la priorité de la babiloko ezali Bénin. Bo bandana na biloko ezali essentiel et puis vous allez faire. Quand il dit par exemple que ndengeni boko za na kati ya mboka oyo muto azala $10,000 à sombeli yango veste mais na compte en banque azana loko. Il a raison de le dire, il faut interpeller les gens. Le pasteur a raison sur ce point. Mais là-bas, tokolata ngana bakisi somba veste ya cher. Somba kabelo no ya cher. Lata oh mwana mobali. Na miluli na mimolaki boete nzambe na ngai. Racine principale, est-ce que tu as vu Christian Chichikou? Est-ce que tu as vu ton frère? Yesu akufangi ne kulusu poto la taboui. Ah, lobiko tozui yango, mais oyo pe apesi biso poto la taboui nde yango. Tola tate pona nini? Alobaki akopesa biso bandako, akopesa biso bandeko, akopesa famille, akopesa bozui. Bozui expression yango yango. Soka apesi biso tozui. Nzambe nde apesi yango. Alors on a fini avec la deuxième partie. Papi Bandeke, ya Maurice Yombo, Marte Diakese Bazeimo, Didier Kayembe. L'entrepreneur, mais en même temps caméraman, il y a Vivendi, le plus suspect. Allez, on a fini. On va prendre l'enquête en général. Et puis Toza Rozonga pour parler d'un voyage. Vous voyez qu'il y a une poto. Le roi Nazan la Lucerne. L'accent Nazan la Lucerne. Ah, la gena Lucerne, Mundela, Salima Yele, Namati na 2132 mètres d'altitude. Namati likolo. La gena gesika moko likolo. La gena kotala mokili. La gena kotala mokili, ndengeni mokili ezali. Namati likolo avec beaucoup de risques. Mais naza mutu. Kotala place na utaki. Wana après Vivendi na utaki place wana. Allez. On va se retrouver après pour donner des doses importantes et un traitement approprié. En image, on se retrouve après. Merci. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Trop, c'est trop. Un isungiango, na kubanda kupesi ti kama. Ti, oi kumicharge. Esi zinoko, izali accident ya tavar. Itelingaite? Te! Inandemini? Te? Manuko nanga, azaka enseignant na collège. Asala asida. Afuta makana sensa. Sensa? Surtout pas! Olobi sensa! Mets ta porte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa. Monsieur, mais yo na bisaki ok pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprendre ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations des risques. Oh, allez, bon matin tout Papa Lini sama yene vous ta conseiller na yako de. Oh, bon matin. Yo te lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujettir na sensa dès que vous avez en cas d'accident
esengeli oyebisa supérieur hiérarchique na yo a déclaré yango immédiatement na agence ya Sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyez en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo bakomi kofuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'état ya lelo na Congo azali lisusu moto amawa te. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour la bolamu ya ba agent public de l'état ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya Sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de la charge de soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ce qui ont la mission de service topé mutation. Ce qui les kama et kweli okuna. Eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna, nga mukongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa dede na korezi ya l'État. Nga kutu, na kolobate. Chef, uko kufuta ye kaka ta sikoyo. Mais il y a le que na lendi. Oh. Donc qu'est-ce? Donc na Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la Sensap. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.